Banda Sangobili. Sinanini mama bahangalanga mingyo. Wanazoe valere zalisa mure parapora Nasubwana. Suga do tsibisho la posa matanga ve bokul. Tsibisho la posa matanga ve fo yemba. Yemba zumolo. Petit peu messi là. Banda Sangobili. Solinga moteza lili sumute. Ya katalingana Adelina qui est mon cher vive. Oh moi. Banda Sangobili. Ala kamerenge nanga. Ala kamerenge kurudio. Banda Sangobili. Table, on a ça tableau. On a artiste, sans tableur, on a artiste sapeur, musicien, manvoula. On a bêta tableau, on a comme on a ça tableau. La voiture, on a libéré petit. On a application. Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya Anise Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ayo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yoko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo Bana Paris, Bana Londres, Bana Belgique, Bana Hollande, Bana Suisse, Bana Canada, Bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, Bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, euta na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Edino image Banda Sangobili. Yekola koloba vérité mama Pambo makiadi Franco alobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedol. Est-ce que na conseillé le tour du monde Bagoli Boye babi kande zalaka iduna image pendant sanga Congo boye pendant sanga Congo to panzaka sango mais to na maka to toujours na matanga to le la vie beaucoup to le la papa to le la héros to le la monument na biso donc to jupe frère na biso pe to ba relation avec mon papa mais pas artiste donc pas artiste musicien donc papa lova to zuo ma to na ma to mo na matanga papa ma de le na biso longo bonsoir papa. Bonsoir. Bana Kin, Bana Braza, Bana Mokili Mobimba. Donc, franchement, tu as vraiment un hommage à Papa Wemba, c'est King Papa Wemba. Donc, le roi des rumba congolaises, il veut nous quitter. C'est à cause de ça que nous tous on est là, pour respecter leur mémoire. Donc, c'est vraiment un grand artiste qui vient nous quitter, quoi. Vraiment, franchement, Banakin, Bana Braza. Donc, vraiment, il faut avoir toujours la paix. Donc, pour honorer, franchement, son honneur, quoi. Donc, la personne vraiment qui vient nous quitter, c'est vrai. Vraiment, c'est un grand. Pardon, je parle pour les paroles. La quatre paroles, non, désolé. Relation avec nous, Papa Wemba, s'il te plaît. Non, bon. En fait, je ne peux pas trop dire relation et tout. Papa Wemba, c'est un grand artiste. Donc ça veut dire qu'il a chanté plein de chansons, qu'on est grandi avec ça. Même moi je fais la musique d'Iraga, dancehall, c'est la musique jamaïcaine, mais la musique congolaise, vraiment c'est une musique qui vraiment que la personne il a beaucoup fait pour la musique congolaise. Il veut nous quitter, vraiment, je vais vous dire vraiment, les Congolais,
et toute l'Afrique, ils ont pleuré vraiment une icône qui veut nous quitter, quoi. Donc, franchement, je vous dis, peace and love avec tous les peuples congolais qui sont vraiment avec tous les soucis. Donc, franchement, ça touche à tout le monde, quoi. C'est une mort subite. Vraiment, franchement, on souhaitait qu'il fallait qu'il puisse être là. Mais donc la vie, c'est dans la vie on dit la meilleure ennemie de la vie, c'est la mort. Donc ça veut dire il n'y a personne qui l'a vécu la mort. Donc la mort, c'est une promise, c'est la personne qui l'a créé cette terre qu'on vit. Il nous a promis. Après la vie, c'est la mort. Donc, franchement, son âme, ça repose en paix. Moi, je vais faire une chanson à lui pour honorer sa mémoire, quoi, tu vois. Nakomi tunaka nabaeba tekaka na Amerika. Bandeko bangai velbota moko soki bozali kuna aux Antilles kasi nayebi boza na Guadeloupe Martinique na Nouvelle-Calédonie soki bozali kuna aux Antilles Nelson Mandela. Merci, merci beaucoup, merci. Babi, vous avez venu tout rendre comme bala leli papa ouais malandenge nyonso to. Babi papa, tozo la matanga awa papa wemba ku président ma vouloir la matanga papa wemba awa. Tozo ka matanga comme ne kermesse a to na kermesse te. On a mort le bat, mais la matanga maman te ka masanga papa na bakundi te papa ko na sete ebisa na biso. Ni nezo leka. Mais makambi wole wana milito na kamwa. Kamwa ndeni. Yo kula dai. Awa mama cotisation ba doit chatter. Ya ndule betate. Ati ba cotisation te. Ndule betate. Ndule betate. Ngala ba mo kilimo bimba 200 balles. O ba yebi papa wemba. Ba doit piaka. Ba oui. On doit te 200. Mais 200 €. Pas du tout. 20 €. Ma pesite. Ah, nani fonle. Alors instrument. Ba monsieur Maria. Ba obeta ndule. Ah! Oye mutu akufa no yo. Yo musien be sapeur. C'est le roi. Akufa ba beta ndule. Papa mbaemba. Papa yo za musicien be sapeur. Nga na sapeur tena mutu mukili. Ah mutu mukili. Ah mutu mukili. Donc mutu fait beaucoup. Ah nga fait beaucoup ko. Ouais. Nga ba beta nga fi beaucoup fait beaucoup. Papa yebele so mwanzembu moko o linga pour la fait beaucoup. Mwanzembu moko pardon. Mwanzembu pour la paix. Mwanzembu papa miponga. Eliana liko tindela nga foto nalakisa bango bamona yo malamu tembesi la gogo tinanini mama baangalanga mingyo wanazoe valere zalisa mure par rapport à eux nasubwana Suga do tripso la posa matanga ve bokul. Tripso la posa matanga ve foye mal. Yemba sumolo. Les petits peu messi là. La femme la babe foyoka. Yemba c'est na comment demi-siècle. Merci là. Na bana on a 17 ans. C'est mwanda musu. Na comment mwanda posa mwanda. Ba subra beaucoup le vidanga. Na kola na vie ah nemba suni vie tagando beti vie na ngai tagando beti bien netre o beti blo asomo na makolo o mona tebe ko ndule tagato na matanga papa na yemba sko yemba kote suive ah banzo mo équipe bika vie mo za so kote na podium vie bika mangoko to bayaya banzo mo équipe eh maman nga oyo wa mwesi beto ko vie beto mo wala mawazoba agaya nzema bebe kuleze bele on peut savoir ni te ba on a za wa pe idol muda fo la pe mo ni ona yemba ah
mokola ya mbongo na tongo na pe tosolola oyebisaki ngai sengo ya motema elimo santo ayebisaki nga tala mwana kaka po ya masola kasi nazangaka na makanisi na yo tozelaka kaka mokolo yango lelo nandimi tika naloba motema nakelingi ye tika nayebisa tolinga moto ezali lisumu te yaka tolingana Adelina qui est mon cher vive oh moi très bien. Ah babi moza muta père allez chérie na kazalizo nazela ka photo na maboko makumizanga soki yo mwana azongisaki na lolando nyonso azala kame vieux bayo na bokula ala kamerenge nanga ala kamerenge akurudio Lengo be seli mo solo foko na sepeli te petit sœur omoni mamango bandu ndo botono mawa n'est-ce pas bien makasi makasi bien Dieu to boule wa boule fona kene penda na table na table on a ça tableau na artiste ça table na artiste sapeur musicien mavula na beda tableau na kombo na ça tableau na banjiri wana na libaya ko petit omona na wa Picasso na basisi wala banjiri wana ouais ogi ole okeye nani akoboko ya bango wana tongate c'est tout dans bango babisele zina yemba babisele zina yemba ke wana tongate babioka yemba soki lelo okeye nani akoboko le bango ke wana tongate te ba répertoire wana zalate okoki na hotel vieux oyembi noka ndambo bayi bacomprendre vieux mpe ana émotion oyemba donc ivia daye na toyoka na matanga babi nga mpe naolela vieux bokulu babi sapele nono mpe dino image panda sanga kongo nde mtosala chantel bola mama paradis na repetaka babi nga mpe naolela vieux bokulu tola ndenge nanga papa ndenge akufi atiki biso toa mpe na souci donc voilà quoi na mbingolo beza te topanza kaka baimage donc toza na matanga ti bakunda pere toza kaka po tolela pere donc voilà donc fabusa luta zinga mpe olela papa na ye donc voilà merci. Une minute avant la mort, l'homme vit encore. Nous sommes tous vivre pour tous Robeta. Alors rendez-vous n'est pas manqué. Le 10 juin, vendredi le 10 juin, nous sommes tous à Jivisi. Na Condorcet, juste na gare à Jivisi, tous à Kermesse chez Elsa El Pambani. Souka, Masola Kitoko. Alors tu bengi c'est tous les frères Momi et Son, ba vrai Joe, ba tonton alligator, ya bino yo ngando na lela bino fort. Na lela bino. Alors pour nous allons toujours vendredi le 10 juin tous en abino na Jivisi tous allés wana avec ngando boya koyoka ba aya bilima le donc egoinda ako mikolo tous boka siko ba biloko musu ya sika yaka to ningisa ndenge ya chuchu. Alors papisha alors mingi okolo bezate ndeka bomonde to teli ba tu vrai yango to benga bajo ya vrai il y a 91 na bajo ya vrai ya Paris boko makaka po ba chérie ya danger fo bo yaka kote bajo ya vrai bali sikoyo pona nenga ndule tokolo ba trotter ba groupe mo ebele beta na Paris boya boyo ka ba chanteur moi lo oh santa santa moko motema pe moko yohevanga atamu nayo tobombaka fanel El Bacharme wa balobi bana 91 toujours besoin d'attendre quoi le 10 juin tozana Jivisi Condorcet babi toloba trotte boya kaka bokomona babi biso ba chanteur esuka toujours na loembo anga na botema bigana de welo
Senene, Edino Image, Panda Tango Congo di Edino Image, Panda Tango Congo, Edino Image, Panda Tango Congo. Dino Image Panda Sangwa Congo. Alors le 10 juin rendez-vous n'est pas manqué. Biso tout na Jivizi, tozali wana juste na gare ya Jivizi, na Condorcet tozala na salle na biso. Rendez-vous n'est pas manqué, wana salle na biso, wana ndako, wana fief, wana siga makamuto evandi. Donc to bengisi bino tout. Rigende holo. Mokonzi Eson, oboyo ndima c'est ça ezanengo wana. To affirmer la Guinéenne. Si, Egoinda. Merci beaucoup. Edino Image, Banza Sangwa Congo. 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 Jipen Chafu. Jipen Chafu. Nikala Makanda. Oh Mama Irena Bengazier. Toujours en forme. Peut-être au côté de Rokende. Ouais, c'est bon.